Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Toza awa toza na miel de huile d'olive ezali. Huile d'olive ezali na problème ni ces autres sont lien oyo ekosangisa yo na mama Sierra Mboyo eza ba biloko oyo. Oyo ezali anti-diabète. Oyo eza anti-diabète. Donc mutu nyonso oyo aza na problème etali diabète. Yo ozokende hôpital ozozwa bakisi ozozwa solution moko te na diabète na yo. Tala santé na yo ndenge ozalaka okoma kotoka air nyonso. Omeli bakisi ya lolenge na lolenge ozozwa solution te. Ozomituna na zeba te malade eza normal to eza normal te. Nzambe apesaki recommandation na ye ya kosalela pe mai oyo eza na bato ya problème oyo etali diabétique. Nzambe ayaki koyebisa mama Sierra Mboyo ke kosalela pe kisi oyo eza miel spirituel pour AVC. Donc mutu nyonso mama papa bana misusu mwana mususu 19 ans 22 ans neti ndeko moko toti ko bondela pona ye na landeli prière pendant 6 jours ya prière et na accompagné na miel ya AVC oyo ma femme à moi. Donc moi si nangai même kaka produit on a aussi expliquer ma famille à moi au pesali mon mari à moi. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Merci beaucoup, Nzamba Pambola Bino, Sobandeko, Bozolanda Biso, Shalom, Shalom, peuple unité partout dans le monde, nos amis. Tokungi mutuna biso pendant 5 minutes, tokumisa Nzambe oandimi sukukuta nisangana bino na mokolo ya lelo. Éternel Dieu tout-puissant, topesi merci, kombo na yo sans olama, kombo na yo netolama. Mokota epai na yo azonga ndenge ayaki. Mwana moko te asenga yo lipa opesa ye libanga. Mwana moko te asenga mbongo opesa ye papa, opesa ye papier. Te kopesa merci, te recommander mission de l'eau contre TVC. Et recommandation oyo opesa ki mayenyo soto koloba tikete sans esprit na yo admiré biso pe akamba biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tolobi amen. Shalom shalom bana Nzambe nyonso partout bozolanda biso. Nayoki boleli pe mingi botumisami pe mingi bozobenga mama Sierra Mboyo tozozwa yo te tozozwa te mama Sierra Mboyo tozana besoin to solo na tozozwa te. Donc Nzambe apesaki recommandation ya koya lisusu liboso na bino ya kosala bakisi oyo omoni yango eza liboso na bino. Bakisi oyo eza kisi ya bokoko te. Eza pe kisi ya munganga te. Eza bakisi moko oyo ezali spirituel oyo tozuna moment oyo tozoswana bino tozoloba tozana huile d'olive. Tozana huile d'olive oyo ezali huile d'olive oyo problème nyonso ezotunisa yo ozana musika omoni ke lien oyo kokutanisa yo na mama Sierra Mboyo. Otoli ke ngana na ba problème o batebele bazobondela. Mama moko pa azalaki na problème Nzambe esenga ina utiliser ba produit oyo na 5 personnes. Et na mon produit ezalaki na muntu azalaki na problème nango. Et tant maman na babengi bazalaki pe musika na bisi maman Nzambe ebisinga na sala produit moko bola zo sala on école ebisinga na travailler na 5 personnes ou 7 personnes pour occuper pour travailler na bakisi oyo. Et na sali ba prière na bondeli pe pona ba miel na ba mai parce que toza awa toza na miel de huile d'olive ezali. Huile d'olive ezali na problème ni ces autres qui sont liés au ekosangisa yo na mama Sierra Mboyo eza ba biloko oyo parce que to bondela pona batu obondeli pona mutu aza musika oyebisi mutu to kota mabondeli pendant 5 jours ya prière Nzamba lobi to bondela pendant 3 jours ya prière mais ça na lien moko te o esangisi biso par rapport ya téléphone de todo sola mutu po ya biki
il y a des témoignages au peso les cas maman nga qui pona nzamba maman si arambo ya stalinga boy to kuta na bangote to mona na bangote combien on na ko corrompre muto azana poto to azana Canada ou azana Belgique. Donc par prière car na téléphone to bondeli penza ba pesi directive nzambe pas bikisi et tant nzambe na pendant prière il y a un mois on a lobela qui allait ya le 27 février jusqu'à le 27 mars na katikati wana nzambe yaki kopesa recommandation na ye pona kosala ba milangi nyonso o eza liboso na bino et na mama to so na bino o eza liboso na nga ezali huile d'olive oyo mama moko asala ki yango azala ki pe na ba problème oyo za nango. Maman wana chaque jour alotaka bandoto mabe alotaka bandoto bakangie basinga na makolo bazokende kobwaka ina zamba alotaka bandoto azokende na kati ya zamba moko abungi alotaka bandoto azana kati ya se ya mai alotaka bandoto abunga kaka alotaka bandoto azana poto me bisika oyo bandai kofanda na Congo na ba Congo partout bisika oyo ya kola alotaka bandoto mama na azana Congo alotaka bandoto azana Afrique et tant que bondeli na nzambe bisinga parmi bato ko utiliser ba huile d'olive oyo bondela pe pona mama o et mama wana asomba ki pe huile d'olive na ye na tindeli huile d'olive et na moment oyo 6 jours ya prière donc to bondeli ndenge nzambe apesa ki biso directive accompagner na huile d'olive oyo et mama wana akomi libéré lien oyo esangisi nga na ye eza huile d'olive oyo. Parce que tu vas ko sola kana téléphone mais tu pas na kite mais tango loko uti pa na nga awa na tindi ekomi bisika azali nzamba sali pe miracle mama wana amona ki makambe bele nzamba sali sa ki epeza la ki délivrance pour na bon moyen ye moko alala na buto lotaka ndoto na Afrique esika banda ko fanda mais abi mama tango na bandi ko sela huile d'olive oyo na ye na zolota na kekuna na tomboki na zui biloko na nga nyonso zalaki na kati ya lupango wana na zongi na ngo pe na zomona ke na komi na aéroport na moni na kiti na aéroport na biso ya Canada même ndenge salamaki tango na longwaki Afrique na yaki Canada et na kumisika nzambe mama oto so mama na komi kimia ba faire na ezalaki ya kokanga mabisika zalaki bloqué et komi débloqué nzambe pas symbole le boko na ye à partir ya huile d'olive oyo donc eza huile d'olive spirituel donc on les a traité dans makambo ezaka ya molimo soko za maladie moko eza malaria ezo déranger yo kende pas médecin traité yo soko za maladie moko oza na bokoko kende pas muta bokoko a traité o eza ba maladie spirituelle donc to expliquer explication ya huile d'olive oyo chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Merci beaucoup. Neti miel on est to expliquer yango yo donc les autres traité o ezali anti-diabète o eza anti-diabète donc mutu nyonso o azana problème etali diabète yo ozokende hôpital ozozwa bakisi ozozwa solution moko te na diabète na yo tala santé na yo ndenge ozalaka okoma kotoka air nyonso omeli bakisi ya lolenge na lolenge ozozwa solution te ozomi tuna na zeba te malade eza normal to eza normal te nzambe apesaki recommandation na ye ya kosalela pe mai oyo eza na bato ya problème oyo etali diabétique ezala mwasi to mobali eza na inconvénient moko te eza mai lokola mai nyonso tu na baproduit oyo nzambe alobaki ke sala boye pe tomeki yango na quelques personnes oyo déjà nzamba asaleli bango ngolu pe abikisi bango na problème etali diabète donc oyo ezali anti-diabète ndenge to expliquer explication ya huile d'olive ndenge to expliquer ya diabète oyo ezali miel spirituel pour AVC donc yo ndeko nyonso ozolanda ngai ofandi pe mingi oleli pe mingi mpona santé na yo obundisami pe mingi kisi nini te oyo meli kine oyo te nini yo kei kine nini te oyo yo kei otamboli na bakine chaque semaine ozokende kine comment ozo dépenser nzambe ayaki koyebisa mama Sierra Mboyo ke kosalela pe kisi oyo eza miel spirituel pour AVC donc mutu nyonso mama papa bana misusu omona mwana mususu 19 ans 22 ans neti ndeko moko toti kobondela mpona ye nalandeli ye prière pendant 6 jours ya prière et na accompagné na miel ya AVC oyo
nzamba salingo lunde ko wana za na Belgique a témoigner peut to mona ba extrait ba vidéo na ya routine de la biso to kotango na chez Biso TV a bokolanda yango ndeko wana zalaki na problème ya AVC mwana mwasi ya 22 ans ezalaki ba makamoko batamboli trop bisika tu bakei solution zo mona te akeki na imaginer traitement na biso ya bato baza libanda bino boyebi nde bozo soin na bino akei traitement lolenge na lenge atikali ko solution te eta munzamba insister ay ko pesa biso recommandation ya koeti ya kosala miel oyo na ba produit na ba prière accompagner na prière na bondeli pona ndeko wana pendant 6 jours ya prière et ndeko wana dans 5e jour ya prière nzamba sali ngolu AVC esili tolanda pe ba image na ye nzamba sali ngolu pona mutu nyonso ozolanda nga ozana problème ezotungisa yo AVC ata munoreke mupanzi liboko na yo ekei mupanzi et parsoli yo gauche na yo ezosala te to e BBC droite na yo ozoka partie oyo ezosimba te a partie ya mieni oyo soki osaleli yango okomona santé na yo kozonga pe to ekozala accompagner na prière donc na ngi ko expliquer na bandeko boza libanda lien oyo ekosangisa bio na mama si arambo yo eza miel o parce que yo za musika nga pe na za musika na ute kolobela pona huile d'olive ke bandeko ebele tozobondela pona bango na libanda sans que tout le monde na menza basali ngolu pe abiki et les nzambe wana pe recommander nga kosala ba produit oyo eza liboso na bino awa oyo ezali pona mutu aza na AVC soki osaleli produit oyo maladi wana ate eza ya molili ekosila na kombo na Yesu Christ oyo ezali anti-poison eza na bandeko ebele oyo bazotambola eza otamboli na ba hôpital ya ndenge na ndenge ba changer yo makila ba continuera toujours ko changer makila après 3 mois après 6 mois il faut ba changer makila et nga moko naza mutaliboso o nasalelaki anti-poison oyo tango ba empoisonnaki mama Siarambo yo j'espère que bandeko msu bolanda témoignage mama Siarambo yo aza empoisonné à partir ya wana nzamba pesaki ngai mayele ya kosala miel oyo anti-poison ata poison wana esali 5 ans 10 ans na nzoto na yo komaka komela bakisi okomaka okende ba endi po ba changer yo makila okomaka ke fozwa kisi moko songolo po santé na yo ezala malamu ezamba tindi ngai na koyebisa yo oza na problème etali poison et déranger ba moi na yo mususu omona mwana muke bandi kolia ye déjà nzoto tentire baby yo ozoyinda kaka ozoyeba te soki eza nini oyo ezali anti-poison et anti-poison oyo eza na ba poison mususu eza pe ya molili omona babwakeli yo maladi moko tamboli partout lobi o poison ezomona na te oki hôpital malade ezomona na te mais soki eza poison moko babwakeli yo ya kobwakela oyo eza spirituellement et à partir pe ya poison ya anti-poison oyo soki osaleli yango okomona maladi wana ekosila okozonga lisuku okende kosala test na hôpital ndenge nzamba kopesa biso directive tokobanda koprier ensemble tozosala pe miel anti-poison oyo omona makambo nzamba osala na vie na yo pe poison ekosila oyo ma femme à moi donc moi si na ngai eza bandeko ebele pe tozoprier mpo na bango mama mwasi nanga na balaki na mbongo ebele na moni pasi po mwasi nanga koma awa metala mwasi nanga makambo esalami boye makambo ebele ezosimba te be compréhension tout na kati ya foyer makambo ezosimba te donc mon mari ma femme à moi oyo eza pe ya mibali pe ezali oyo mpona mwasi mobala okoki kosomba ngo mpona mwasi na ye mais oyo eza ma femme à moi donc mpona mwasi na ye na bana mibali bapapa bajeune garçon batonton okoki kosalela oyo mpona madame na yo kosala yango ezali nini tango kobenga mama Siarambo yo nde ya koexplique yo makambo ebele oyo eza développé ta musu moyen toloba ngo boye na émission ezali te mais soki tosololi na yo mpona ma femme à moi oko comprendre makambo ebele oyo eza na kati ya miel oyo bakomi ma femme à moi oyo ezali même kaka produit oyo nauti koexplique ma femme à moi oyo pe ezali mon mari à moi donc moi si pe okoki kosombela ngo mpona mobali na yo ozolelo biliba na ngai komi kokende na kokufa makambo ezosimba te nazomona azosala bomba donc yo ndo kobongisa mwasi na yo to yo pe ndo kobongisa mobali na yo ntango omoni ke mama Siara naza na problème moko ebele babenga mama Siarambo yo tozobondela mobali na nga mokongo na ye ezosimba te makambo ebele ezosimba te makambo ebele boye
tobondela na nzambe tobondeli nzambe soki eza eloko moko to mari de nuit nde azobundisa makambo ebele na kati ya libala mpo kosimba te à partir ya produit oyo ezali mon mari à moi okoki kosalela yango mpona mobali na yo tozo prier accompagné na prière yango ekosala ke mobali na yo santé na ezala malamu nzoto na ezala malamu azala na bonne santé donc mon mari à moi oyo ezali ma femme so otali yango différence nango ezali ma femme à moi et mon mari à moi oyo ezali pe pona basi donc oyo ezali pona papa koki kosombela ngo mama pe koki kosombela ngo papa eza pe na basi ebele ozofanda na mobali na kati ya ndako ya libala mozoko kosepelisa mobali na lisusu te ozoko kozala na mobali no lisusu bien te mobali ta mosusu azomona po ayebisa oyo eza soni soni ayebisa ebo eta mosusu na kodemoralize morale na ye kozala malamu te non papa mama yo so oza na besoin mwasi na yo il faut soigner mwasi na yo il faut mwasi na yo azala malamu mpo otala libanda lisusu te yo pe il faut soigner mobali na yo soki omoni ke voiture à papa bandai kotambola lisusu bongo te komi na problème epine toboki makambo ezosimba te il faut tochanger chambre ya il faut tosala boye luka moye okende nango na nini technique babongisela yo mutuka na yo ezonga normal ndenge oyebelaki mutuka na yo ezali donc ma femme à moi na mon mari à moi oyo eza na explication oyo autant mosusu okoki koexplike yango boye na émission te mais soki obengi mama Sierra Mboyo akoexplike yo nini oyo okoki kosalela na ma femme à moi na mon mari à moi oyo eza tout dangereux oyo elingi koloba eza na bandeko ebele oyo olalaka na butu olotaka ndoto ya bafemme de nuit bamari de nuit nano bali te molota ndoto kaka esi obala na butu nano bali te olota ndoto kaka ozwi mobali moko boye ozosangisa ndoto na mobali elongine ozomona yango te olalaka na butu ozolota ndoto mwasi moko aza pembeni na yo donc ekoma kopekisa yo meme posa ya kofanda na mwasi na yo na kati ya ndako ya libala okomaka so ofandi be mwasi apesanga kanda yo ozalaki mpoli so nayebaka na ninga na bala yo te ok eza yango te lokola deja esprit wana ozomisepelisa yo moko ekomi kodemoralize morale na yo même mwasi na yo bolingo ndenge ezalaki liboso eza lisusu bongo te même likambo etali santé ya mobali na yo omona yo mwana mobali papa ndeko mobali olalaka na buto ozomona kaka oza na mwasi moko pembeni soki osutuki osentir mpe lokola oti kobima na mwasi na buto tout dangereux oyo okoki kosalela yango mpona femme de nuit et mari de nuit eza des produits oyo eza ya mibali mpe ezali mwasi akoki kosalela yango mpona kochasse esprit ya mari de nuit na vie na ye e mosusu mpe ezali mobali mpe okoki kosalela yango mpona kochasse esprit ya femme de nuit na bomoi na yo pour que ozala kimia na kati ya foyer na yo to na kati ya couple na yo donc explication na biso oyo ezali yango wana etango nabondelaki nzambe apesaki biso directive apesaki biso recommandation ya kosala biloko baproduit oyo eza liboso na bino mpona koedifie bana nzambe mosusu oyo kobikisa bato ebele oyo baza na baproblème oyo eza spirituel oyo mpe eza anormal ye moko omoni ke otamboli na bahôpital ya lolenge na loyenge otikali kozwa solution te epai mama Sierra Mboyo nzambe akosala ngolu nzambe opesa biso directive eza te so obengi ka mama Sierra Mboyo nga nabengi ka po prier mpo na ngai naza besoin osomba huile non to naza besoin osomba miel boye ya produit boye te il faut ezala accompagné na prière tozobondela na biso mama soki osomba yango eza problème te mais faut tobondela nzambe atalisa biso ala révélé biso nini oyo ezalaki caché oyo nini ezalaki ya kobombama mpona mpe ntango tokoprie tonke yo ozosalela baproduit oyo nzambe akosembola loboko na ye makambo nyonso omoni ekozala kimia mpe nzambe wana oyo apesi recommandation ya kosala baproduit oyo eza liboso na bino akosembola loboko na problème na yo mpe nzambe akosala yo ngolu donc nalobaka kaka na problème nyonso ezotungisa yo omoni ke eza difficulté obi nabondeli mpe mingi naleli mpe mingi nalingi nzambe okota likambo na nga numero mama Sierra Mboyo eza affiché na baquestion nyonso oyo okosepose parce que eza pe na ba bébé spirituel oyo bazali mususu a comprendre yango te tongo mona boye lobi oyo eza ba biloko na bango oyo komi su boye est-ce que vraiment yo be bondela nzambe yo ndeko ozolanda nga keke o se poser question wana to o penser yango na ndenge mususu bondela nzambe atalisa o identité ya mama Sierra Mboyo atalisa o pe ba produit oyo eza na nini na kati eza na inconvénient moko te o ato saleli yango alors longue eza na inconvénient moko ko komela ngai
o tika le remona yango te donc osana problème obike nga msu ba biloko eza ba inconvénient oyo biloko mama Sierambo to pe ba produit oyo eza na inconvénient moko te eza la recommandation oyo Nzambe ye moko atindaki mama Sierambo yo pona ko sauver ba ami ya bato ebele ko sauver peuple de Dieu oyo baza na ba problème oyo etali ba santé oyo etali ba malade oyo eza ba biloko makambo moko ba lien moko oyo ezo réclamer biso na kati ya libota na bino malade nini oyo bakufa nango. Et à travers kisi oyo ki ba biloko mama Sierra tangi soko yebike eza moko makambo etu sera bon moina yo okoki ko bika penza ba okoki ko pesa o guérison à travers biloko o accompagné na prière et recommandation oyo Nzamba o pesa biso. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Numéro mama Sierambo yo eza affiché, oza na problème union ces autres numéro numéro mama Sierambo yo eza wana oza na ba question oyo olingi otuna pour comprendre ko tout neza mabete. Numéro mama Sierra eza wana benga ngai to pe komela ngai question nyonso oyo ko poser ngai na ko répondre yo par rapport ya message to problème oyo yo oko se poser pa mama Sierambo yo. Donc totangi na Jacques 5:14. Donc tant à Jacques 5 à 14 nde oko comprendre ba message nini o Nzamba pesi nga recommandation nini o ya pesi à propos ya ba produit oyo eza liboso na bino awa. Tokoki pe lisusu kotanga na Marc 6 à 13. Soko bondeli la ba question mususu o kolinga otuna mama Sierambo yo moko tango otanga ba vexé o na pesi ozwa ba biyano nango kaka na Bible. Donc minga olobeza te Nzamba pambola bino nyonso tu bandeko bozita kolanda biso na ngonga oyo ya kotika pe matoi na yo ya koyoka pe mama Sierra message nini to nini o alingi aloba. Nzamba pambola bino, merci beaucoup. Shalom shalom partout bozwani. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.